Maman Morotse, maman Raigoshi, maman Ochigara, maman Tsioma. Kyo. Tobi na famille so to na bato bongo ba bato mo bo ya ko batela lokwa bana. Parce nga za na part na nga na zo ki to na tali ngo na bi o iza yanga o penza yanga yo zo ki côté ngai muta suis parti na ye vraiment ya solo wana ya obenga nga lesbienne lona zui muto yanga okomi sukolo ba yo koma obeta tolo ke okutu muto na sava banana ya banaka nanga ya tikanga na vana nga nzau nanga ya tika eswa motema esuka po Belleville baza likola basi ba 38 ba 39 wana odo sikoso mo ba 39 na yo boye yo keswa 45 likola basi ki dara combien ba 42 43 wande libali moi c'est déjà fara tarada so pointer à suka pas moi c'est à 40 c'est comme ba 41 42 comme mabe qui est beaucoup là taper chaussure en balle na yo comment la sapato na mobali kasolo no lo bana yo et côté no ke na moi bien te na ke na mabe poza na komi mfi mo za na TV za na YouTube kaka ba ta ba 42 43 yango na bano ke ba mkomusu mobali donc bolinga boke de feti yo mo so ne lo to boko mo wela kechi na mobali poza na te mibali bazui $2000 na bango apesi Maxi apesa mama na ye Jani wana fondation Widal ya Gilwando nde pesaki $2000 akaya kopesa contribution epa ya mama na ye Jani Marcel Kinshasa te aye akena pa ba Jani te tangu yo keneke pa ba Jani ozaki na mbongo bato $2000 opesa ngo te le même chose poani ngingon Marcel ekozonga ekokende deuxième tour bakendaka na 7e baga pa ba ya Jani Marcel alobi azalaka na $1400 wada si c'est longo atika na $1400 parce que si ça na salaka on nini entre parenthèses ya mbongo destiné pour la matanga ya lié oui OK wana fondation Widal marambo zo ba président ngo za eza OK abato ba mona ko mama pesaka bata fondation basiliki mais comment biso nyonso to pe na poto awa to moni batnya to bat ba pesi bat ba sali boy mais comment fondation na biso etangami te ali matière yaka te eye babenga biso na zo biso apesa biso matière na ndenga lia mbonga ba mama likelemba na poto aso la vie malamu te nazo yebisa yo Marcel koloba o non azalaki na nini na saki ne ta ndenge bavandaki epa ba Jani azalaki na saki ne ata na saki ne batikali na $400 $1000 ezate azalaki wala bazena banana na 7e baga ya ndenge to vandi bojemi manga za na saki na ngala nzoto na bake yo fungoli nga saki je sais que tu la kiye ko akomaya ko simsa 7e baga saki ya na ekebana ndenge nini kasi ko mtafungula saki il faut asimba voilà tandis que 7e poe Marcel songa c'est grâce à 7e nde mta fongolele maboko apesi ba maître Kazi apesi ba excellence ma Jean-Marie Lukulasi émission moko ya Jani asaka na poto alobaka na ye abi Marcel relation soki esili tika kokotaka makambo na nga na la brille relation nde ya mwasi mbai oui bazalaka ko ipare po ya Jani alobaka na TV abi tika kokota abi relation de soki esila nga na yo esila tika kokota makambo nga na mwasi na la brille c'est que Maxi abane kolela ya Jani na compte contre ex mais ya benga bato bandumba c'est que yibo pe moi vie moi bien te ni mo vikili ma be na ebite lo baba yaya à part ba yaya vraiment na moni muta ko calculer Maxi te
obi ngati no tala pe via Maxi on dit loko basala pa kata ye misuna kondo ndiye sala ke ma pesa ke mabe eza bloka ba retour yaya nzamba yebi le pourquoi asala munene mataka na mtu si nzamba yebi le pourquoi asala munene asala kokonda asala bassin asala biso bata 100 bassin olobi asala ayebi bino basala bassin de no bana yo na famille mo za misatu 3 personnes asala biso mama muteke 100 bassin mama suka mboka 100 bassin et ngai dernière na bango 100 bassin ozomona sikoyo yo koyebisanga ke nakende koluka mundele mo basala nga chirurgie mpona koma ndenge nini yeke simba oyo nzambe apesi ngai yango naza fiere nango apesi nga tolo na ngai ezobumbela nga apesi nga misu na nga kitoko donc pour moi vraiment pour moi c'est fini kaka Maxi abi bato basimbi théâtre lelo Mams Belachou la patrona bapesa merci nde na mama Olive maza mayele te abi baza mama Olive baza loko yaya yenda aza mayele te mpe yenda oza eloko te yaya poto na eza nilola estce bakangaka ye mpo mama Olive akabele te bakangaka ye te kamango ekoswa ntango mama Olive akanda ekopesa soki oza mayele obombi ti ondie mbonga mama pe eswesaka bato motema yaya na oloba no surtout ne belle fasala restaurant mbonga mama pe nde eswesaka bato et surtout ndenge bela etelema na oloba no mpo bamikolo mingi mpe bazwa bango bana mike balia bango mbongo bapasha lelo bakoma regrete bakoma oloba nini ke o bafamille na bango bakozanga balipa kolia bakobenga bango la patrona nana atindaka bino papa ngwasa alia yo mbongo mpo abengo la patrona ngingo moto atindaka bino bozalaka te ola azalaka na groupe te po paye pas que c'est moi bani 5 bango ezalaka baboka baye José de Londres bato baya na bango bango nde bamema bango na basango baya bangula ba José de Londres ti est-ce que famille bote ekoki koanvie Linda na baartiste lokwa badaili baza wana bageti baza basiaria bamaria baza baanio baza wana koyebisanga est-ce que famille bote tokoki koanvie Linda yete o ntango bayaki awa bakabwani na ngulumasa estce biso batotile bango babanofinga ngulumasa basaleli ngulumasa bemission ebele o ngulumasa kutu boye ngulumasa azongisi boye ngulumasa boye boye na boye boye koloba so makambo na biso te biso tokotaki makambo na bango ata i ata oyo tolobe makambo na bango non na ndenge bango mo babongisi siko bongo makambo so babengani moyibi na bango wana ya biso nini na kati baza mayele te yaya baza mayele te siko ifo kolakisaka bango ke non toza na bacapacité ya kosala bademande d'emploi oba makasi ya kofuye vie privé ya bato ya kofinga si oba mayebika yango wana vraiment eza spécialité na bango soki spécialité na bango yango wana mida lukelongi ya nzambe nzambe mwasi alo grâce eza te nzambe mwasi alo faveur mondela peso ata sapato ya ofele eza te otikaka na lokola molata ke timida eza te molata talent eza te ebo oyo yafingaka bato baokaa mpasi baa banzete baka bato lokola ye ti
pour Jemima Ibele alobi ah ouais ça ma solo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tous les plaisirs est pour moi de savoir que d'être nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne J'ai Télévision et puis moi la Souka, famille Libota officielle. En tout cas, merci beaucoup de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Je suis Jemima Ibele, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la giga, la femme du patron, Maxelanga Moto na succès. En tout cas, ça fait très longtemps, hein, donc bon nangai na moto bo na ba attaque quoi. Bianca Zanga, moi la Souka, la famille Libota. En tout cas, on va essayer un peu de parler film et la bus Sili les Tartuffes. Quelle leçon à tirer dans le film voilà? Maman lingaka loba nini na film voilà? Et lelo pe maman a quartier film a sika la noblesse titre comment sous qui le cri de noblesse. Les cris de noblesse donc en tout cas il y a un monde qui consommer déjà bon monnaie d'actrices pour des acteurs toujours consommer sans modération. Toujours c'est dans la famille Libota tout rôle maximiser les vues, maximiser le partage, maximiser le consommer en haut parce que famille Libota tu as toujours le colo level mutu kasimuki la te. Voilà dans cette émission tozo lobela yango et puis toko ta dossier automoni est-ce que vrai que Maxi Bondoé a bengi que c'était alobi que c'était un baga ayibi mbongo ou alors za bato balingaka kinyate bato balingaka toujours place ko bato vani ko panza bango on en parle le dossier de Serge Lullier et comme wapi toko ta ba dossier ebele na 4 awa. Donc, on est capable de comprendre avec lui. Voilà, je salue la grande H, Madame Sakina. Aha, merci beaucoup pour tout, maman. Merci beaucoup, vraiment. Merci à Maman Martine Kilanda, Maman chérie, na pépé, na famille Libota. Encore une fois, ma salutation, na papa Jean Boud Maembo. Au thème, papa, Maman Anna, papa la Carla Divin et Paulina Maembo. En tout cas, Mamie Tadina, toute la famille Libota, Maman Michel Nzumba, Bino tout na l'inarablo moi mingi, na karablo moi cool. Avec mon invité Bianca Zanga comme vous moni dans la boutique la tête voilà et c'est déjà plaisir voilà Bianca Boni bien gros bébé Calais après le mono kala auto kabwana famille Libota katana so ndenge nini ya solo ba plateau moko te patana te tandis que tu as ba plateau de belé tu as ba plateau de belé un moto za eza likambo aton musu ba sutra pe ba moni biso kuna na ma campagne pa noko teka ayambi biso donc eza famille Libota. Voilà, merci beaucoup na mo Poutine de l'écriture à Belle Vie Télévision babi vraiment maman Movotse Maman Raigoshi, Maman Ochibera, Maman Tsioma. Kyo. Vraiment, Maman Alegara Bango. Là, je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versa. Merci beaucoup à Odette Lessa, Maman la Leslie, et pour papa, Irène Kialuta, Motemaya, Richard. Merci à toi, mes filles, ça Motemaya, papi. Et merci à Niki Lessa, Nadine Kialuta. Merci à Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adage Lubanza, de Turquie Luanda, et Turquie Paris, et Païwa, Rosine Zawana. Merci à la grande H, Maman Sakina. Merci na Mami Tadina. Et pourquoi pas la maman chéra moi aussi. Merci à toi maman José Loussadisu. Merci vraiment à la maman de ta famille Bota, maman Gina Mabiala, donc maman Tété, presque tout le maman de famille du Bota, donc Bambote la Bino vraiment yango wana. Bianca Zanga ça fait longtemps on a un baquioté, mais tant que tu film l'absolé tardif. Parce que le bébé la carte film wana maman dit a petite histoire na ye na kata film wana maman dit à ça qui tableau moko na kanda tableau et le bisi mokili tanga do le papa Alain papa Serge pas tout le bébé les soni oyo au tirer na kata film wana l'étartif. Voilà, d'abord merci pour la parole. Je manga vraiment film on a tali film mutna mutazo eteni na ye na pe déjà eteni na mona ki na zwaki na vie Jemima linga mutu ndima mutu na position na zali
soki osala mutu lokola oza mbelu ya minu mibale vraiment c'est pas bien et komona na d'abord art oyo papa Serge asalaki epa leki na ye moko propre obeta cop na papa Alain po bolia Belleville mbongo okezwa mutu bongo soki pe Belleville azalaki na ye pe kitisa papa la azalaki na malade omoni place olingi obomaleki na yo ozomona to papa la azalaki criminel ayebesika Belleville atiaka mbongo sake na shiko wana nioto akei nango ti ozomona babiloko ya bongo otali teke mutu azobwakela bino na matiti oyo bino place bino bovandaka na matiti na bino azobwaka wese etondi ifa futa mbongo place kutu ye ayaka te ozomona aofutela bino ndako azwa soin na bino azotiela bino voir même na provision mais muta bongo yo koki koprotege te oyebi na famille so toya na bato ya bongo baa bato moko boye ya kobatela lokwa bana eza mpe servitude non eza nango azalaki na servitude kosala bato ka mibimba bongo bamamilo bana bako basi bakoli mpe otie bakolimo ya goigoy mpe ozosalela bango déjà jemima omoni eloko mosusu ezalaka nango servitude te omoni nzambe ntango apesaka soki apesi yo jemima ayebi le pourquoi apesi yo ayebi le pourquoi nanu te apesi lipine te apesi ngai bianka zanga te omona ayebi le pourquoi bia te na pamboli na jemima ata no peut-être baréaction na biso soki mpe tokozala lolenge nini lelo soki yo ozwi oyebi kosunga osalisi biso te l'épargne circule encore et comme appelle na temps moko chez moi yo poko mozanga ata $10 nga siko na zui so yo obetaki nga kara okipaki nga te omona ngo toke nga mpe to nozwa nga mpe na okipe o te sikoyo yango ekomaka mabe soki ekomi lokola annexe ozomona ke ye moko ata na lipa 500 francs oyo okosomba ngo yo moko te wana ekomaka mabe siko baarte oyo bamamilo banosala wana ezalaki baarte moko mabe koma moto aopesa bino $500 botuna ye boke nango kosala yango tapage na matanga bokesala yango tapage fo bosomba bilamba sika bokesala yango bokepesa bacontribution ya matanga donc c'est comme so ndie bino bobonga nzoka mutu moko boye aza kosepumone mpo bino bolia bino bolata bosala makambo neti voi meme na kolaita bango sikoyo bokoko protege mutu wana te ngai mutu namoni mabe eza Marie Jeanne Bolole aza mama oyo ayebi kosunga bana te ntango omoni déjà leki na bango azopesa bango mwa ba quelque chose azwi mwa $10 apesi bayaya na ye te bobalusa boye na boye ntango omoni ya bango balie yo mama osani okepa mwana mwasi otelemele bevi kopesa bango te osi longtemps bazoyeba te kutu namoni ndako wana comme ozwa ndako ya monene kozwa susu ndako ya monene te moi je préfère lukelanga ata studio moko moke ngambo mama nasala nini na vanda wana place wana déjà mutu na mutu anga koma na conscience ta lelo milo okomoko okende olamba na chantier mpo ozwa place ya kolala papa Serge okomo réclame bapesa ata mwa $20 otia mwa boutique moko bamoke liboso ya bar voilà yango azanga le tartif bato tu batali yango yo moko personnellement par nini oyo ozwi parce que nga aza na part na nga nazwaki to natali yango na bi oyo eza yanga oyo mpenza ya ngai yo ozwaki kote ngai ntango natali yango te na vie bazwaka ya malamu ya mabe nde bazwaka te lelo bafille ebele bakota bakoma baiki ya bafille mingi ya quartier likoya kosala choix oyo baparent fo basalelanga choix fo luka mobali moko baza bogar aza nzela minu mobali moko baza chokola mobali moko daso leki ya baage wana ezalaka lisusu te nga nazwi mwa nzau na nga ya nzau yaya nazwi mwa nzau na nga sikoyo yo otelemela ngai mpo nzau na nga aza na eloko te yaya te na nata wana te partout wana vraimen nga nazwaki jemima oyebi eza na bato misusu peut-être nga na koloba ya d'autres personnes mpo baloba yango bianka na baleki ndasi babala atikalaka ye moko boye ndenge ni boye na boye sikoyo nazwi marque déposé na nga numéro sapatu na nga jema oyebisa nga ke ye te jamais ya na mono novandaka wana
O mère abeti déjà bi bobenga biso ba kombo nyonso o traitanga lesbienne no na zu muto yanga yo yeko loba ke muto na va banda nanga bandaka na yo baba lobi o no za le kwa mbwakela oh mais muto azu kate na ye muto azu parti na ye vraiment ya solo wana ya o bobenga nga lesbienne no na zu muto yanga okomi sukoloba yo koma obeta toloke yo kutu muto na se ava banda na ya bandaka na nga yaya tikanga na vana nga na nzau na nga yaya tika eswa motema esuka avana mana tali tazana mutu na ye boyo bofinga ye boye boloba bosambwisa ye botraite na bamarke nyonso lelo mutu azwi marke depose na ye numero ya sandale numero ya chaussure ya talon na ye numero ya kechi na ye evandi efavo eza kovalorize ye akosekama ta me kokoto sikoyo yo lobi nini ke ote numero ya sapato na Bellevue ozoleki monene oloza 38 po Bellevue baza likola basi ba 38 ba 39 wana olo sikoyo ozomo ba 39 na yo boye yo kezwa 45 likola basi kezaka combien ba 42 43 wande ya mibali mwasi déjà fala tarada so pointer asuka pa mwasi ezaka 40 so ko ba 41 42 ko mabe wala likola ya ba mibali mwasi akolata 42 ans 41 mois rare fuka 40 fuka 40 kusoda munene mulai bon ya minene milai pe makomi kuse baza neti badipine baba mbingati baza bakolo normal c'est mbaga ata 40 so yo okomona mwasi mo ata da 42 43 komi risqué ke bokolata pe chaussure mobali na yo okomowelela sapato na mobali kasolo noloba na yo ekotana oke nango mwa bien te nakena mabe mpo aza na komi mofi moko aza na tv aza na youtube kaka boata ba 42 43 yango na bano keba mokomusu mobali donc olinga bokende feti yo mwasi wana eloko te bokomowela kechi na mobali nga na kolata soulier oyo likolo nango mpo kezwa veste ya papa ya nzoto poza na te ya mibali mwasi azalaka motu ya 40 soki pointure eleki monene eza 40 mwasi akokoma na 42 te 43 te 44 te 45 te non voilà yakazanga natali youtube na bino youtube esitokolakola moto ya des choses tomonaki bien Maxi Bondoye ayaki kolela vie na biso Jani Fay asali sorti médiatique alobi koya na ye abongisa da mbongo koya na ye valise na ye ayaki nango ya baparfum moto amemaki boye asutuki valise ya parfum elimo na motuka azalaki combattu maintenant kobungisa mbongo wana lelo oyo toki kombo ekomi kobetama 7e baga ayibi ye $500 ka oyo ya 100 200 toti na 500 7e baga ayibi yango ntongo omona bascandale oyo oyebi mpe dans le passé moto akréa yango kaka Maxi ke non alobaki non mama top boye Maxi moto engalisaki mpena makambo mpe ya matanga yango mpe ya labwini kaka Maxi tala biloko ya boye comédien oya kolela ndeko lolo ozonga na kimia te okesukuli bablessure mpo abeti su makambo mosusu mpona bamare wana asimbi na nte toloba na oyo ya bamambongo obina vie fo ozalaka sérieuse ya jenima nga na oloba na yo napesi na notre ministre papa na biso Guy Lwando fondation Widal pesi bino bambote mama ya fondation Widal mwasa papa na biso Guy Lwando mama ministre atali lolenge Maxi bande kolela na poto azaki na moto teke peut-être na minute wana kokozwa contribution na bango bapesa monaki Maxi bazwi $2000 na bango apesi Maxi apesa mama na ye Jani wana fondation Widal ya Guy Lwando nde pesaki $2000 akea kopesa contribution epai ya mama na ye Jani Marcel à Kinshasa te aye akena pa ba Jani te akei tangu yo keneke pa ba Jani ozaki na mbongo bato $2000 opesa ngo te le même jour poani ngingon
Marseille ekozonga ekokende deuxième tour bakendaka na 7e bagarre pa ya Jani. Marseille alobi azalaka na $1400 wada si c'est longo atika na $1400 parce que 600 na salaka on nini entre parenthèses et ambongo destiné pour la matanga ya lié oui OK wala fondation Widal marambo zo ba preuve nango za eza OK bapesi et koleka moi quelques jours maman na biso mkolo fondation Widal avant d'atali suite bato nyonso tout omoni ba président na biso ba Ansuruzolo geste na bango emonani wa papa mto choisi matata emonani tomoni pe prince abengi yo ngai ya jena banosa epa na nga ni $500 na ya salaire mama tochela yo yakomi tomoni pe kuna ba président Herman Kasongo mina bango tomoni pe président Omar ke osani ni ozwa kopesa siko oya maxi fondation Widal babi ekangami likolo bokotanga te ata so kotanga kombo na biso te mais tomona takaka ke fondation Widal kotanga no kombo papa te kotanga no kombo na nga mama te zoka lobaka ke fondation Widal mokili comprendre ke fondation Widal eza ya papa na biso Gilwando bato ba comprendre ke eza ya biso zo pe contribution so sa nini komisa mama zela mama batukuta loba na eloko te taka ndenge ezalaka bato bamonaka to mama apesaka bata fondation ti basiliki mais comment biso nyonso to mpe na poto awa tomoni bato nyonso bato bapesi bato basali boye mais comment fondation na biso etangami te ale matière eyaka te eyeye babenga biso nazoye biso bapesa biso matière na ndenge alia mbonga bamama likelemba na poto asa la vie malamu te nazoyebisa yo bapesa biso ngo na ndenge alia bambonga bamama likelemba na poto azaka so ipareti ava ya Belgique wana so na Belgique ava koma Belgique soki France soki mboka ni azaka na mboka moko bo ne na kokimaka nda changeaka pays iparete ale fondation Widal bata fondation pe bandi ko réclamer mbongo na bango ti marché ekoloba o non azalaki na nini na saki ne ntango ndenge bavandaki epa baye Jani azalaki na saki ne ata na saki ne batikali na $400 $1000 eza te azalaki wana bazali na banani na 7e bagarre yaya ndenge tovandi bojemima ngai aza na saki na ngai na nzoto nalobaki yo fungoli nga saki joseke tolobaki ye akomaki kosimisa 7e bagarre saki yaya na ekebana ndenge nini kasi po moto afungola saki ifa asimba voilà sikoyo ekebana ndenge nini Marseille azwa saki ne apesa 7e tandis que 7e po Marseille asonga c'est grâce à 7e nde moto afongoleli maboko apesi bamaître Kazi apesi excellence Jean-Marie Lukulasi atie na contact na bango apesi loka bapapa na biso baini yeli ozomona apesi mpo balukele kaka transport azonga poto c'est grâce à 7e ozomona onoloba no likambo solo sikota aza motu mabe ngai vraiment yaya wana te makambo bato banda koloba soki bolandi bakambo ne émission moko boye ya Jani asalaka na poto alobaka na ye abi marti relation soki esili tika kokotaka makambo na nga na la brille relation nde ya mwasi na mbai oui bazalaka ko ipare po ya Jani alobaka ngo na TV abi tika kokota abi relation de soki esila nga na yo esila tika kokota makambo nga na mwasi na la brille que Maxi abane kolela ya Jani na compte pour ex compte ex Lukata no le on compte pure vena e batona banzonzi ensemble non oh Maxi otala boekei na loba na yo siko na pota zwango mingi te azoko mingi te azoko nga awa azoko ande mwa mingi siko na pota zwango te azo regrette parce batali que la brune mutana ko combattre la brune poani isa Maxi ça y est pundinga kende inango la brille oh mwe loko okokoma te okomone bembe te bona boy na sante ki mwe loko mwe eza wana ya ngisu roche okoya te asopeli nga mai la brune Jani yaya nzoka yaya etolo mweke na poto na zwi te mais ya benga bato bandumba seke yibo pe mwa vie mwa bien te moko vi kilikili
mabe abi aye kokolo ba kuna na famille ya Jani bitumba jour bazaki na ya pop firene ba okende ka nzela ngo moko mutu moko aleki ya lekani muso alekani eko matura ya po dindi likolo azongi na pota lokuta yibie parfait ni valise mo ba parfait lokuta ya valise mo ba parfait yango elimu ya wa oto ndenge nini abi elimu ya wana nyoso to wana eza ba jenga na loba na yo jemima biso to wana posa ya alobi voilà abi 7e baga aibi 500 oui ton dimi 7e baga za 5 parce que 1500 tika la kapesi ba ba chani ali yangota yango zo mona tambola malamu mundela nyama ta via mundela tali makoleza ya kovima mundela bina na ovanda okisema ko parce que potentiel pe vimisaka makolo ya ina ngona te babokele mbasu mbaso ngo yozongi poto tomoni ata pota te tomoni loko te rouge te na lokolo obi na vie jemima zala sérieuse na vie nzamba loba ko pesa tanga kuna bie bozuie bokokinga te donc c'est que ninga ya kiboye ba comédien balinga ba kanga benga ba seso pende ya comédien nini vraiment ninga za bongo akoki kotala maxi loba comédien nini kwa ko vanda mazo atana ye akalikile max OK mais ebité loba ba yaya à part ba yaya vraiment na moni mutako calculer max te ozo mona tambola ka ndeno banga nzambe mais ibaka mbonga mokuya esuka na mokuya zongisa mbonga bato ya jani ozana bana zongisa mbonga bato ya mama ba ya jani mokuya nini ikasi botutu te je nanga za botutu bien que pour le baramabe na zola botu na solo bana likamba solo moni ndenge marsa le mbonga mama ba ejani eza mbonga mokuya lelo fondation Widel ba loba ngote yo kanisi ne eza mbonga fondation Widel aza ministre tinga na zola kotanga komba fondation na bango ba preuve ko ozomona bon tinga koki koya na TVT na tanga fondation Widel ya papa na biso ministre okutu ya pesite mais mwasi na ye aza pe na famille na ye aza pe na baleki na ye akopesa bango mais tanga kanisi kondo wana ya mama bajani oh là là mama mukolo mama vevo na bitenga pe mwana na participer ata lipamboli ata mama yebi ngai te mais merci oyo Maxa ko ya kozongisela nga ekomemela nga implice siko yo komisi mbongo batu te obi ngati no to la pe via Maxi on dit loko basaka pa kata ye misunya kondo on dit sala ke ma pesa ke mabe eza bloka ba retour yaya nzamba yebi le pourquoi sala munene mataka na mtu si nzamba yebi le pourquoi sala munene asala kokonda asala bassin asala biso bata 100 bassin olobi asala ayebi bino bassin bassin de yo bana yo na famille mo misatu 3 personnes asala biso mama muteke sa bassin mama suka mboka sa bassin et ngai dernière na bango sa bassin 3 ozomona sikoyo yo ko yebisanga ke na kende ko luka mundele mo basala nga chirurgie ndeni ona koma ndenge ni ke simba mama solo bi o nzamba pesa témoin na zango ezate na ozaka o nzamba pesa ngai o nzamba pesa ngai yango na za fier na nga pesa nga tolo na ngai ezobundela nga apesa nga misu na nga kitoko donc donc pour moi vraiment pour moi c'est fini ça va attends ça bassin ya ngetalinga te ata na ole kama bobanga iya mama yo sanga ozakula buchu te naza na temps wana te boye kaka po boye déjà po buchu kute sisa yango déjà ebendaka mwa nsima mwa siko nsima yango eza te epuis naketa oso buchu po esila oyo po esani koseka te ozomona nzambe abisepela na tayi na yo napesi yo na bieko bomaka babe obombaka ngai na kokalika mbote ngai natambolaka na dipine dipine aza na nsima sima te de lukala nazoyebisa yo so sikoyo ovanda otali boye namoni mutu mo ajipe abengi dipine nga fona nionga mpo nga babengi nga te mpona nga sa basin yanga etalaka nga te ntango ozobenga dipine yeba nga mpe kuna munde balinga batayo yaya nga kuta ata mundele te nga congolais akosepela na ngai yaya papa aza afutaka ndako papa atinaka code papa ivomonake koanviele munene na nini
papa lingaka soki ezalaka kaka ke basi nyonso to ya minene babalaka me batelemaka liboso ayimika te. Ok, ça c'est vrai. me bazalaka na bamopono te. me biso siko soki okini ete na batai na biso na bamopono oyo omona biso rare tozalaka te loma moko mibale me majorité ezaka batai ya minene batai ya badipine kande bato bazalaka. Bravo. Très bien dit. ozomona sikoyo bayaya baokela yango soni ifakende luka basala ye mwa nini oyo baluka basala ndenge nini yango yakele babendake bagrese nyonso ozata na vitamine ozata na vitamine moke na nzoto te bango balanda ta exemple ya Michael Jackson tava kufa ndenge alela abenda ba Janet Jackson wana abitikalaka na couleur no oyo abi si je savais na mekate yaya na mekate eke sala na kitamata côté msubu côté bon mona ndola biso mona TikTok ndenge azate akoma kitamata aza kitamata ti en tout cas la festin de au mona ngai jemima kokonzoni na challenge mo sali wana mba besoin ba mabata TikTok j'ai aimé kaka merci abi bato basimbi théâtre lelo Mams Bella Chou la patrona bapesa merci de la maman maza mayele te sa maman li baza loko yaya yenda aza mayele te pe yenda oza eloko te mais comme yaya poto neza ni lola amona baone bakenda poto yango te oh ye kuta na poto ya mso mwa passe mais belvake na Canada ke États-Unis mso ye aotika kokufa te aotika kuni akufi pe atika oketa Canada yango te asuika na France wana mais belvi France aza Belgique aza Londres aza ake Canada ake États-Unis belva okende Botswana okende Singapour akende déjà Côte d'Ivoire soki alingi belva aza na pays nisusu nyonso twana ya ba merci mamoli eza problème te parce que bazaki mayele ye mwa zuwa undi loko est-ce que bakangaka pe mama liva kabele te bakangaka ete kamango ko soir ntango mama oliva ane kopesa soki oza mayele obombi ti ondi mbonga mama pe swesaka bato motema yaya na oloba no et surtout ne belva sala restaurant mbonga mama pe ne swesaka bato et surtout ndenge bela etelema na oloba no po ba mikolo mingi pe bazwa bakoka na mike balia bango mbongo bapasha lelo bakoma regrete bakoma oloba nini ke o bafamille na bango bakozanga balipa kolia bakobenga bango la patrona nana tindaka bino papa ngwasa alia yo mbongo pa bengo la patrona ndatindaka yo azalaka te ngingo ndatindaka bino bozalaka te nana tindaka bino bokende luka Bernard Situmba po balia bino mbongo tika bongwa yaya mutu moko atindaka bino te ozomona siko lelo belvi asali eloko nde moko boya malamu belvi akanga mama olive mpona ye moko te mama olive azalaka c'est pour tout le monde tala lelo baasuzolo kutu bauta bapoto bapesi mama olive merci mpona eloko osali boye boye na bobona yo eloko nde ezanga mpo oya mpe okende kinga kati na courage na yo babebi kutu ya mombo wana banako boya na banzonzi wana kola moto akeka akinga kati azwi pe babengani ye pe te aboyaka ne mutu te mama bato mutu azobenga lobi boyelanga bagroupe nyonso ya théâtre bagroupe ata kutu na papa na biso na koloba ata président biso asuka konjo mama olive abenga bagroupe ya bato nyonso boyelanga ata 5 bana bino 5 merci manga koya groupe ezalaka nini azalaka na groupe te po pe pa pese mwa bana 5 bango ezalaka baboka baye José de Londres bato baya na bango baone bamema baona basango ba bangula ba José de Londres ti omona mayena te bamibengi icône obike malosa kosidika na komba icône wana bama pembele bamama linga wana bamama biso bipendu bakosepela te ntango yo ozobenga naza icône ya fwante zelo mona ko ata mama to mukoma otabeta toloke naza parmi ba icône nga mpe naza kolo moko tomona kombo eza mutu na tosoko toni tina na secret basala top ye sikoyo oyo merci basala ona nini matière. Merci Bondo. Voilà. Film nini. Est-ce que na bidon ngala tuna na question moko. To comme to mona ba comédien msu awa, et tonton moun. Film moto ko sala azu bata poto na yakin ba tourner. Et lo ni pezanga ke maxi pe.
asa filme moko ya bato ya poto ndambu na ya king mpe batourne ekoti mpe na chaîne na ye Martin aza na mayele ya kokoma filme ya kokoma akomela ye ata te mama lelo ekomi nango problème te soki oyebi na okoma te bazo bakomeli eza problème te aza na eloko akomi de eloko est-ce que Martin aza na eloko asengaka place bato nyonso basengaka contribution nani kaka deja moto awuti poto mpona fali ya Facebook fali ya Facebook akomeli ya bifo ya Kinshasa nga na poso $5,000 fondation fali fondation fali wapi fondation fali lokuta ese mbongo yango afandaka bande kozela naloba na yo lokuta yaya ok tokende yango fondation fali Jemima na niveau fali pupaza $6,000 c'est quoi et le la fali ni donc mais moi un sac il y a 25,000 amemi azomema 54 personnes poto siko $6,000 et ça fali nini pourquoi olingo ridiculiser mutu abi fondation fali existe te fondation existe te pona ye soki ezala ko exister alinga azwa mbo azande mayele te si soki pe fondation ebiseke merci tinda mutakala nga tinda pour la 5 non loba na yo soki bebiseke ke ok ça va maxi ça va to peso 5,000 na Kinshasa yaka mais tinda biso mutakala nga tinda ya komo za mayele te président fala za place obunga te répéter za na ma campagne kuna soko okay ba maître wana ba besanga nde bazaka na porte okoti pena onota tala ngana za bona za na poto tala bo la kisi ba conversation ya to bono sona bango ti oza na épreuve na oti tala bona ngina kuta na président fali pupa tala bo osala ki yango te poani olindo omoni mutu soka nsambe mutu soka zwi temps peut-être musu ya koleka mabie na nzela école te ezala bongo ba retour ezalaka mpo na yo akata classe mais oui merci français na poto oye poto mpe ezosunga ebele ebele baba illettré mais poto kaka jema kokonzo ni ye wana aza fe akomi fi ya félicité français yango wana ebongi na monoko ya poto ya moninga motu te soki mpona osintégrer soki mpona bavanti soki mpona bavanti ozomona ndeko akomi mwa abeti mwa eloko moko boye vraiment donc chez nous là-bas à Paris mondele m'a pris beaucoup de choses est-ce que on a Kinshasa na ba tableau tout au monde to yokata na ba tableau tout Marcel aloba to yokata s'il vous plaît mais le Marcel aloba s'il vous plaît aloba s'il te plaît Bianca alobi ma bête rien que la vérité ben oui alobi mabete pourtant tout ça tozi ba tableau ne tout ya théâtre to tché to mona ata bonjour apa même monsieur ezalate ka lingala to ata kutu donne-moi le beignet alobate mais là na poto a oshengo excuse s'il vous plaît s'il te plaît je peux ozomona Bianca Zanga lobi natali live mo ya mida aofinga famille Bota quand de bapesa ngo comme famille Boma abi que non famille Bota bo envie ya Linda comme ça ba émission pour dire que Linda ba bengani et pas ya na SB aza sukuna te parce que bino au lieu que boss bolo bla makamna bino bo comme ko envier sur Linda est-ce que famille Bota ko envier Linda na ba artiste le quoi ba Daily bazawa na ba Getty baza ba Maria baza anyo bazawa anyo so yebisanga nani ba mwindu nani komone Kim bazali Naomi te Naomi kutaka azaka génération ko bano anyo ba génération oyo miyemo madame Bella anyo Maria Francisca bazali même près moi na somme qui ya jeune finale Presley est-ce que famille boto to ko envier Linda ye mata batie Maria bo batie bo ya bakangi nga bando tuna ye sula Maria yango nazi Maria yete basa soni na famille Bota jamais bakozala jamais bakalkila yango te bachango ata mokolo moko te ke biso tokovanda matokeloba makambo na bango ata moke te mide eske yozaka mayele nano
Ah, c'est la live mobimba. Donc, azo pour la famille bota. Quand la famille boma, famille boma. Bango moko ba yaka na actualité na bango. So bazana loko osala te ba créer actualité na bango. Ya bokabwani o to lingisu o la te bakabwani. Bayaki awa bakabwani na ngulumasa. Est-ce que biso batotine bango baba no finga ngulumasa? Jamais de la vie. Ba ngulumasa de monsieur Belé. OK. Ngulumasa kutu boye, ngulumasa zongi si boye, ngulumasa boye na boye ya koloba suma kamna biso te. Biso to kota makamna bango ata ata otoloba makamna bango. Non. Na ndenge bango babongisi. OK. Ouais. Suko bongo makambu so babengani muyibi na bango wana ya biso ni na kati. OK. Bongo sa micro. Pour la monézo kota mesh. Ya biso ezali na kati. OK. Ya biso ezali lokota. Ozomona mozoya kofinga batu oyo baleki bino na ba capacité. Jemima oyo avandi akoko ba film. Eso bolobi bo pesa nga mama na bino. Eza ma problème. Eza pasiko. Eke koma mate ibele. Ozomona koma mate ba pesa de mer nyangi ako pasola vraiment écriture batali mais so ba yena na ngabu na bino bo. Obi cette fois-ci Jemima il faut pas aura ba devoir. Yeah. Vraiment. On sait les missions même pas couteau ni français mais émission écrit au moins ni devoir au sera to la pesara batu que non ça la même mission à jouer à tirer papier à ça la na Yvette Kalo wa calcul il y a demande en comment écrit comment faire le demande pour ça bango bongo comment faire la demande la demande d'emploi. Bakorango te. Baza mayele te. Devoir makasi. Ya baza mayele te. Ce qu'il faut qu'on la tsaka bango que non, toza na ba capacité à recevoir ba demande d'emploi. Ba makasi ya ko fouiller vie privée batu ya ko finga. Si on va mayele ka yango wana. Wana vraiment la spécialité na bango, so spécialité na bango yango wana. Ozomona eza loka makile kote bana na mama na bango kitati na si génération hein ya elanda rati OK bavanda na Rémi batonga 3 heures d'ita batonga nani batonga nini ko Rémi poanya lo ba pété kambo ngana lo ba Rémi na nyoso o basala ko Rémi ya kaka lo ba kaka ko sala nini Rémi na pe na comprendre te lo ba kaka ko sala nini to ba ndeko na passe na comprendre ya Rémi viens nous dire tala niveau basasa kayo tala niveau bapanza kayo wana makambo ya vous avez na munoko na botonga kuta ensemble mais bango kaka tomona ki awa ba dada international batonga kana mutuka na palmiche yo kandenge kenda mboka sangwe panzana mboka kenda Zaire zika onde mama bango atonga te famille fa beta bon abordir na mission mo asalaki famille alobi alobi abi neti ngande na zabo ya la sintuso tale na tribo mune ikol mais au fanda au finga de connaître mais baté azaka artiste to longo artiste de blo mo le na ba mi je prends le mono à moi la muté hein donc elle était bien parlée et puis dans la vana qui na comme na fierté ya palmiche na va na talinga na bio non ça ça moi mono atanga classe à sou wazaka maele na loba na yo na va na raisonner ba série wana do kutana et pas na bango en tout cas ça vraiment féliciter si classe na papa futaka minava la pambate et mon na vraiment l'émission na ki oza mayele mais na moni bato misusu ba betisa ba betisa ngo libaku bango bazaka bato misusu balobeli ngo na ndenga mabebe ko tala émission na mona bato tikali ko simba mutu te atikali ko loba pe komba mutu te mais bato batali kaka buneti nga na zwaki parti na nga na vai na tali nga bi non c'est une fille à féliciter mais côté mususu bazongo pe na angle na bango komi ya mafinga poza bata modèle nini ni da lukelo nzambe nzambe mwasa elo grâce ezate nzambe mwasa lo faveur mondela peso ta sapato ya ofele ezate otika kana lokola mola ta ketchimida ezate mola ta talent ezate et bon oh ya finga bato ba oka passe ba nzete baka bato lokola yeti ni pas choka bato ti ye mida obi combien de bateaux mida choka ozomona ese dépend na manga na bula kuta mbinga mwasi boye na mona mwelo mwa mukuse tenya sika bongo
Comme on a na suka émission. Non, obi kenga na bulaka za mbinga, na bulaka baza mwasi mbinga, boina bomula. Et pour niveau na mona kafina ka bela na fasi ko tali belle vie moi sa mulai bongo. Moi c'est kitoko mwinda ngolo. Ce qu'on tali ese mama jugu kauchu. Et mikola comme la terminer longueur. So ka sa vidéo ti ko to mpanda ti longueur ko to mpandi. Bon mona baba. Tanga le ba ke non, mobile kanani koketi la mobile la seba ka bwa déjà kala po banda koketa bota mobile ya ka te po mo azonga la mo sina poto ngabi. Nena nga landela ba vie na ndembi bolandi ba vie ba. Vraiment. Bino mo bomba ka bana mikina bandako. Beaucoup de bombaka tu as expliqué pour bombaka bibali bana mikina ndako est-ce que coquette dans sa vendre la kit pas contre la vie privée na bango c'est ça le problème non te ata beauté image accueil et ça problème tel sera OK na ke ni au gloire à la vie continue mais le nya coquette ba komi que coquette a tuli ba boya répéter bazali na bango bazako bazabi ke les abongo tikali kutu muke ça ka passe maman na bito comme na suka mena tuna likam o ya Serge Loulier ba bio peno kene tikuna lingwa la ko vérifier omoni na sa ke mission moko bobilo balo yango monoko soko kufa yango mdepola liboso loba ya na loba biloba ko na vérifier atteint tout a vu na niveau moko boye na kenda na vie mabe sikoyo mais dadi ban faire na niveau France à l'émission n'est qu'à partager lié pas dadi biaka ni mamu no bana yo yebi ko le kabato belé na TV wana za grand frère na yo tant biso to vendre pas na bino to solo la Serge va pas bino est-ce que oso mona Serge na ba vie ko linga baleka quartier na binano te ya dadi ti bo wana ko ya pa na biso Serge da sa sala ma je moko ya mabebo na bo nanu te ya dadi mais comment yo ko vendre na TV c'est la Serge bikambo vérifier na kutu te yo za mutu moko boye oza mutu ya ko yoka na TV te mais ya ko kenene tina ndaku il y a des abongo, il y a des missions dans ce côté. Moi, dans le mot là, exact. Comme on peut dire qu'il y a des kitoko. Mais il faut vérifier qu'il y a j'ai mis mal. Allez, transport na lingua là. Wow. Na komi. Ba Serge Loulier, côté na bango na selemba okuna kota famille papa na bango. Au moins les qu'elle prend en famille. Ba parents mususu ba kufi. Bana mususu pe ba tikena ba parents na ba comme le ba ya un droit donc ba ya droit ya lupango ba Serge ba ko défendre bango bazate ala ba Serge ne ba lie bango maman Serge na papa Serge ba kuna ba mukolo moko eso boyebite Serge a fait les grandes terres après 2 semaines a fait les petits frères après 1 mois a fait les petites sœurs mususu lisusu azobela soki bafongola ki misu te benga balia sule ka Serge moko wona mama pangu kaka ya sikoyo tellement bamoni Serge Mayele les actes tellement belé azui bande connaît mususu à faire de placer bango pourquoi vendre susu atobotika ngamo na tikala awa en attendant il pas monika que non appelle pas ma famille bona bo alors moi n'est pas que sur la place na ye mais ba ya quand même apporte na bango moiza ba ya ka ba bongisa ndako na boma confort pour ba zo vraiment quelque chose na bien akaboya na ba lekli ba o ba otanga ka ba o ba ke na université pour et permettre ye musu na théâtre ba ko benga ba na film mais ba za na porte ba zo la mbongo bien à les familles nyonga OK ba mo de sol bango na bango boina bo ngai babina tu na bato bango na ba live na bango ba pesi papa lianza babi Serge a violé 2 fois Jemima pona nini ya liboso bayaka nango na TVT boyeka na wa mibale au moins ni bato so ba nuire muto ya si réellement Serge a violé qui ya na mboka na biso justice eza si mais auto que toi Serge na représenter on peut les kika loka munga na biloko why au comprendre on que les abongo ba ba nuire star ba bi ka star ba miselo ne mo ba sambouche mo ba be ko sambouche kaka jemanga talaka na mission na senga ki ya Serge pardon na lisaka susu yaya limbisa biloba loba na lobaki parce que na zoke information biso na tube kana to information na TV bona bo na ngai na ke na source ya famille bazana kabamba soko lingo kote pa na bango na ndenga bien so za na sanef soko kote pa na bango ikoza la 4e parcelle soko za na mushi
et cause à la 15e parcelle. Ok. So côté d'entrée mouchi. Mais so côté d'entrée à RTNC, bah cause à la 4e ou 5e parcelle dans sa nef one. Mais so côté d'entrée à mouchi, bah cause comme à 15e, 16e parcelle. Ok. Ozomona. Donc on a va na vie. Obi moi kalembele mbe kabamba. Kabamba les amis ballet. Kabamba na ndenga prince. Totan nyangwe boye kabamba yango. Après kabamba muso ndenga vile ndenga tinel. Esika morgue kabamba ezala. Morgue kalembelembe na porte na mukie. Esika bisa bibembe. Wana tout on les kabamba. OK. Morgue wana porte munene ezala kalembelembe porte mukie ya morgue ezala kabamba. OK. Yo na mwana libalo. Ya bongo. Siko tonga na tie vraiment na mati kuna na tie kuna pa na bango na vérifier. Na vandi tala kaka famille kuna balobi baza na posa ya justice bakangisa serge so bakangisa serge te bango nde bazola musa dossier il faut balakisa bango na hotel yaya osomona okate za gemima bazobeto kuna flat okoganga soki bata réception bayoki te bongo ba voisine tango viola président Saïsa eyaka o ba violenga na tunnel oui na tunnel ba parcelle voisinage bazaki wana ba témoignage ati siko bino soki si réellement oganga ki Serge a violenga bona boye soki bata réception bayoka kité bongo batanda ko itape obike ezaki na étage bato bazakuna soko betaki ata mur papa feso fenêtre mapango a pembeni abanya bayoka te nga bayoka siko po ni ko kosa ko ridiculiser mutu kaka po nini pongana lobaki ne mission ana si réellement Serge a violé bakanga na bata liboso bata réception o la fille abi abana ko lela bana ko ganga bozaki ko bata réception oto yebi ata soki flat ezan étage bataka ba mettre à sécurité nga na mona ka ngomba camarade nga baza na flat na kapela soki ba kene bazaka bon ba fête na bango neto kendaka omona bovandi boye bozomona bato ne bataka ba mettre à sécurité wana bo mati premier niveau au monde deuxième niveau au monde siko ya flat wana ezaka te poani. Voilà, là on a la question, il faut répondre à biso donc en tout cas ngombe kiei to comme na biso na suka batu moi ba remerciement voilà, merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga, merci beaucoup mauvais propre Tito da Costa, merci à le roi célèbre Christian Ngoma, merci beaucoup la maman pardon la maman Chira moi aussi merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium kilo Congo di Fabel Jana Banaka motema Rodout Bangala ainsi que merci na yo moko je maibele merci beaucoup maman merci na Jerry Kobetox merci na famille Mobimba pardon merci beaucoup na famille Libota Mobimba bon moni biso na Gemma tozala ensemble pour un problème voilà donc la famille est sacrée donc comme ça la famille doit un problème sauf que tu as un plateau belé tu as un plateau tellement belé na ko Nicolo na za kotoyo Nicolo za koto kuna donc bandeko ba sa msala kuna abisto sala kotoyo ezaka to tombola ka toujours bendele ya loka to simba boka mama awa po alemba te to simbi kaka boye po azala kali po to lembi simera lembi yango kote kuna ba simbi so to simbi mais to la libota bo mo langa pe na ma campagne bo mo langa la fiki bo mo langa partout bo mo langa partout au plateau au bien ya famille libota en tout cas je serai là parce que la famille est sacrée donc mes condoléances encore une fois à tonton Yamsa déjà merci beaucoup à Dipine, merci à papa pour ta famille Bota. En tout cas, la maman, merci beaucoup. Mamita Dina, la grande H, madame Sakina. En tout cas, mère Yokanetina Bakatini. Merci Nayo, merci beaucoup à maman Martine Kilanda pour tout. En tout cas, on se retrouve prochainement que la paix du Seigneur règne chez nous. Au revoir. Bye bye. Na bossa ni bango na sali lisumu. Na chaki de film roboye, au tali film au katelinga na 3 personnes. OK. Donc merci na maman Annie Ngo Yamputu. Merci beaucoup na Fifi Tamba et merci na Sophia
Lizitu. En tout cas, merci beaucoup Nabino. Vraiment, bon, ça la mon film à ce qu'ils ont banda, tout bandé la sous channel Joana. Donc, il y a au kataka film, au kati, au partager, au capturer, au PC va dédicace Nabino. En tout cas, on voit Nabino sans problème. Voilà. Merci beaucoup donc voilà le challenge voilà oh bien kasali. En tout cas, bon ça lango et pour ça la Nabiso surtout plaisir de tombola ka bendele. En tout cas, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.